Tero sur la Congo, tozongi susu ko sur la Congo, toyi tobeta masolo ya République démocratique du Congo. Tosolo ki mbaleki par rapport ya rencontre ya ba dialogue oyo ba prela catholique ba ndeko sala ba consulter ki Martin Fayulu ba ki awa ba kutaki na mokonza mboka ba kutaki na Augustin Kabuya moko ya ba secrétaire général ya IDPS ba kutaki ba malgré ya Augustin Kabuya alingaki vumeza médiatiser te ba tubaye bate kasi source ya ngwana ba kutaki ba acteur politique ya ndenge na ndenge kasi ba kepe kokutana na ba rebelle kutana rebelle nanga ba kutani na AFC puis na M23 où ils sont dirigés par Corneille Nanga. Mais tu remarques un peu quoi analyser par rapport à ça. Mutuna oyo ba mituna oyo zo koya biso mutu ezali pour tous vraiment mesure ti pour répondre ba mituna oyo biso moko tozana to oyo ba kolo ba réponse bazali. Donc biso na bino tous ko réfléchir pour na Congo, tous ko sur la Congo, tous ko réfléchir total la mai oyo zo ko salima ba conséquences ezani est-ce que ba tu baza ko sala zo mona ba conséquences on ça. Les émissions, il y a des patriotes, les émissions où tout ça qu'on analyser ensemble. Quand on est nanga rebelle à son état, avec Makila, il y a un peuple congolais dans le Boko Naye. Après là, les religieux, ils ont okuta naye. Soki Patrick Mouyaya, Excellence Patrick Mouyaya, chef, il y a porte-parole du gouvernement, puis ministre de la communication, à l'objet baba Senko na SSC bazala mandat ya mokonzi ya mboka te po bakende bavandisa ba rebelle pour nous créer quelconque dialogue. Ce qui moi mboka parti excess parti mu ya alobi yango c'est que bandeko oyo bake ko solola nananga baki na ndenge na bango moko mutu esa ya kotuna Monseigneur Chole na pasteur Eric Senga na bande konyo so bazaki na délégation o bakendaki bakei kuna na manda ya nani bakei kosola nini so ezali po na basola po na paix po na kimia e bongaki ezalata na subasima moko oyo bande ko bazo kotinda bango oyo ba attention mkonza mboka na batunyo so bakuta na bango. Ceux qui bakei, na ba moyen nini. Ce sont des questions où bande ozo ba se poser. Sécurité na bango ezaki assuré na banani. Est-ce que FARDC biso mutu est sécurisé bango? Bazaki sécurisé pas na armée rwandaise, M23, SSC, je sais pas, c'est pas question to mituna. Parlons de dialogue kala mingi te awa na zongi no makambo oto ba lo baka avant. Que moi mboka Martin Fayulu attendant le boko après sa proposition pour en sortir à crise pour Martin Fayulu abandonner comment de la crise au avant que mabe ekokota lelo o mabe ekota bi poto longo na crise oyo après ça qui baba quelques lignes oyo toki ko ça là oyo malheureusement ils ont négligé et pas il y a bande ko union sacrée ba mona ki on est tiné Martin Fayulu opposant moko ya mukie tout ça d'ailleurs toute opposition ça raté et même on remis sur le memana de l'autre tout ça tout monde jusqu'au crise na miso ko déjà Martin Fayulu de romona na ndenge ya molili dialogue bande ko ya IDPS elle Augustin Kabuya ba rejeter dialogue oyo 5 ans ko organiser mais moi je pense na stade o tozali toza bato moko te oyo tokotambola mutu lengi na ye foto sangana soki likanisi ya Senko na ECC eza ya créer unité nationale ko créer cohésion nationale biso to bete dans maboko biso population to bete dans maboko mais ezala te na ba doute na kati po boye déjà ba doute comme kokota doute na ndenge nini. Bon, se rappeler, Corneille Nanga a senga kito ke na transition. Transition pour na rebongisa maponomi ya sika. Oh, ye Nanga oza candidat. Na kata transition na ekama maipa ya mokonza mboka Félix Tshisekedi te ekama na catholique. Relation nini o Nanga azango na ba catholique. Pourquoi proposition ya catholique est gérée gouvernement de transition? Pourquoi Kaka catholique?
Pourquoi na ngonga oyo catholique kaka ndeke kokutana nanga? Pourquoi Senko na SCC kaka nde bakokutana nanga? Pourquoi ba confession mususu bazati? Pourquoi kaka bango? Et puis accueil esami malamu mingi to monite sika oyo abbé Chole, monseigneur Chole na pasteur pasteur Eric Senga ba cité ou ba condamné nanga ata face boy ba religieux ba ebise ke ma oyo zo sa eza mabe. Est-ce que nanga abbé Chole na Eric Senga koke na bango Goma eza te pona ko féliciter nanga pona accomplissement ya musala oyo bango ba sepe nango? C'est pas pour nous féliciter nanga, ce sont des choses où tu dois analyser. Parce que bon se rappeler et ça la bande ko religieux il y a 5 ans à un certain moment balobaka bazo luka courageux moko oya kolongola président de la République en place. Est-ce que courageux bande ko luka ça nanga te? Donc il faut féliciter nanga te, merci beaucoup na ndenge ozu courage wana biso tondo ko luka banda kala. Nanga oyo ba juriste so boza beaucoup répondre biso na mutu na oyo. Nanga oyo aza condamné à mort. Nanga oyo justice a mboka na biso babaki so batika makolo awa ba toka ngaye po ba battre. Nanga oyo ba bien na eza saisi. D'ailleurs kutu batika été kama mais on dirait ba retourner au ventre c'est ba bien na. Et c'est nanga wana oyo bandeko baki kokuta na et puis aza na minute on a sol congolaise na ndenga mabe na ndenga ya bomi bandeko na biso ebele kasi même nanga oyo Senko na SCC baki kokuta na eza pona nini eza nini eza na sima ya maimaso wana. Joseph Kabila abi a participer na dialogue te ceux qui ont été na dialogue a participé à dialogue à l'entremise il y a secrétaire permanent il y a PPRD à l'objet sur Abakisi Aza a participé à dialogue pour moi douter dans l'élection et Salamaki et puis bazo c'est une démission à chef de l'État à part Moïse Katumbi quand dit jusqu'à notre qui était mais Augustin Kabouya honorable Augustin Kabouya na compte il y a IDPS aboyi ba démarche au 5 ans sala pour un dialogue. Martin Fayulu andimi dialogue pour aza déjà prêt pour un dialogue pour Martin Fayulu li solo nde eza solution pour na makambo pour ba crise tout ça mon mboka. Kasi asengi ete na dialogue wana nanga pazala. Parce que nanga oyo toyebaka ye arte ya société civile les lois comme politique. Ou ba réclamation à nanga est purement politique. Tozo kendi wapi avec boluye ki wana. Avec bobenda o tozo kendi wapi. Na famille nanu o ya famille politique nyam konzamboka, ils ont deux secrétaires généraux. Famille politique de Obizimu na Augustin Kabouya. Na kati ba confession religieuse ti sikoyo nazoluka na yoka Dodo Kamba pasteur Dodo Kamba nazoluka na mona Denis Lesi bazaki suna nani ba pasteur nyonso wana bazaki o nata ya kopona président seni ba bima ba betaka tolo wana ça posa na mona nonu bango po oui confession religieuse oyo bonzimaki président seni mibale kaka o baboya ki wana bangonde kaka baza kati ba démarche bangonde kaka to mona bona kati ya histoire mboka bino le reste boza wapi bo bénéficiaire na nini tango bopona président seni nini bo gagnaka est-ce que lisolo ya este lisolo ya Goma eso ko intéresser bino ou beso ko intéresser bino te c'est l'état ya koloba na sepe na Augustin Kabouya tango lobi ete bateau nyonso bazo bénéficier na régime ya président ya Félix Tshisekedi batinda pe ya bango bateau pour ba ke ko sa roler na armée bravo
Même vous, les confession religieuse, armée. C'est le moment de défendre Mboka. Même Yemoko, Augustin Kabou, honorable Augustin Kabouya, Zobale qui n'a eu Yomoko beaucoup en armée. C'est le moment de défendre Mboka. Koka Moizali, tango, tout ça au monde, bandeko ya SCC na Senko, ba ça ba démarche pour na dialogue. Bandeko wana kaka baronde bazaka trop critiquer, mais problème nange ezali ya contexte ba bazo kendele, façon ba bazo kendele. Toujours trouver yango eza moi quelque chose où ils en a quatre. Du vrai dialogue toki ko sala eza entre biso ba congolais. Wana selon ngai. Nanga aza ko ennemi ya Congo. Daza congolais de quoi ngano te pas ennemi ya Congo. Yene mutazo buma biso ba congolais, yene mutazo posa mabele ya Congo kabwana. Dotoko so to na nanga eza ko to na Kagame na masolo ya mboka na biso to na Kagame. Imaginez. Masolo ya famille Bendele, ozo concerné famille Bendele, bobengi Tsumbu na masolo ya famille Bendele. Aiko sa nini? Koko Tsumbu azo mérité ko sa na histoire ya famille Tsumbu. Oza masolo na biso. Ebongi to vandisa nanu ba parti oyo baza koyokana te. Tozo zonga kaka na même pratique ya cohésion nationale. Il faut tout le monde la vérité. Ils ont vraiment tout le monde la vérité. L'histoire entre biso na biso to solo. To so imaginez. To bana agression oyo bani bandakala. Ce qui lelo oyo to ke to soli na nanga. Nanga pesi ba condition na ye ke alingi boye. Tokoti na kati ya sentiment wana ya Corneille Nanga. Ah, yelo ko alingi tokende na voix oyo azana posa batunaye bakota na kati ya armée, azana posa batunaye na Nanga. Bakota na armée batunaye na Nanga. Bakota na kati ya institution, boto accepter kasi pour na kimi kota na mboka. Tondimi voix wana. Toyeba ke tôt ou tard ba ozonga lisusu. Et puis ils ont dit fils ya mboka moko au moins peu até nanga déjà salaka déjà bonga bomaka bandeko na biso mais agrimasaka mboka babenga kai to bavana na emesa moko ngapi na kendi ils ont leçon pour na batu misusu batikalité continuité ko salema succès voya malamu eza voya bitumba to bunda na Rwanda to gagner Rwanda po bananga musuba bota mati. Nous ne sommes pas obligés à revoir Nanga. Nous ne sommes pas obligés à Yoka Nanga. Nous sommes obligés de. Nous avons un rapport de force. Tu sais que Rwandais ne sont pas Simananga. Na ba pays nyoso, batu nyoso baza Simanaye wana. Tu sais bi, baza belé, o baza Simananga. Mais biso to lukapi ba baza Simana, biso to lukapi ba partenaire, o ba royape na appui na biso pour to bunda bitumba. Bravo na bandeko ya Afrique du Sud. Bravo na Traoré oyo naza ko sentir pour dire de membre est eza ko préoccuper mambo zo ka République démocratique Congo eza ko préoccuper. Maintenant les restes so baza bazo la kisa biso te bolingo. So bazo tia biso maboko te. Mais pourquoi pas to luka bato bazo tia biso maboko to ke na to longono hypocrisie na kati ya makamamboka. Tu vas pas ni à communiquer. Nazo mona na interdisa ki awa bande konyo surtout ba jeune lokolanga to tika ko communiquer ko sa ya munguna to tika ko communiquer ba information ya rebelle Nanga na sorcier Kagame parce que ba sa di yomoko oyo eza hors nature to tika ko communiquer ba information na bango. Mokonza mboka Félix Tshisekedi
Chilombo. Ozali chef de l'État. Yone muto simbi mboka oyo. Imagine yeba ke mboka oyo eza mboka ya Lumumba. Mboka oyo eza mboka Kimbangu. Oyo eza mboka Bilaka. Oza na mission makasi ko CDT na ba Fox ya banguna ko kota na G ya banguna te. To bomisi to kufisi déjà batu ebele. Imagine nanga zo ba bomini ya bomi batu te za FRDC mteso ko boma. Siko ba soda FRDC ba kufi ebele. Bana ba bomi bango. N'est-ce pas za nanga na batu na e? Ebele ya bato bazo kufa na este wana. Comment nanga na batu ni ba kotina à este? C'est pas parce que babundaki. Voilà, eza makam oyo eza kosala pasi. Mokonzi mboka kozonga simate. To bunda na Rwanda. To bunda na Rwanda parce que biso to mona nanga te nanga za na eka jouer mo bazo simbe na liboko boye. À un certain moment, il va boucler le colo, boucler le comso, boucler ma boko. À ça jouer. Donc à tout moment, il va le moutou, bazongi ici, bazo sakanaye. Yé tout ça là été. Parce qu'ils allaient pour akoka qui ko battre là, on RT alternance sur pesa biso. Parce qu'il y a ngwana. Et puis c'est vrai, tout tanga. Na pekisi ba na batanga te. Pour biso sur le camp en bas de l'école. Mais ko tanga ils ont apporté les bisoni. Yokaliste ya français nanga lobaka. Un technicien en matière électorale. Donc à ce matin pour préparer yé pour na mabe ya Congo. Donc à ce matin pour préparer yé pour na mabe ya Congo. Imaginez. Nous sommes pas là pour na ko tinda bandeko ba to boya ou beto linga. Mais oyo toboya beto linga dialogue toza wana te dialogue eza voix ya malamu kasi pona biso to banzi ete dialogue faut ça maintenant entre biso wa Congo to linga na biso so to kangami biso so bloc to ça la force mo oyo munguna okota ti pour so to kangami te trahison so kota pika entre biso na biso to kutani lobby to so la masolo mboka kasi Misa et Salamaki, mokolo ya dimanche 9 février. Mobange na Misa et Salamaki partout, bande ko bakina ba église presque belé et basalaki losambo. Na losambo wana ministre ya justice azalaki pe ina bango elongo pona ko sambela atambola ki église belé to pesi mbote mingi excellence Constant Mutamba pona ba courage na ye et puis pour le dynamisme na surtout ça azola sama makila ya bolenge là c'est très bien atambola ki pe na bango azaki na église belé ko ba musulman pe basala ki bon le sambo kaka mokolo ya dimanche wana pona kosenga na nzambe asunga est ya République démocratique du Congo kasi récolte samaki apaka ba musulman na sambo basaki nde basaki basangisa yi mosolote kasi l'église religieuse oyo ministre Constant Tambolaki panier tambolaki o bande so binga titiani et tambolaki mbongo sangisa maki pona bandeko ba soutenir bandeko ba ba problème na est totanga ya bino bambongo ngondenge pesa na ngambu ya église ya pasteur Walesa $31,000 oyo ba pesi oyo ya offrande ya jour offrande ya jour moko $31,000 ba pesi enveloppe na bango so ki biloko ba ça chaque jour mais même armée na biso même tous en bibundete même ba église ba yer na enveloppe ba pesa gouvernement contribution na biso ngo mais tas ko ba église on ba sanga na kaka pona ko liambo onde ya gouvernement pour bimisa biso président ya samina ya seni oyo lobi akoma rebelle Nazawa Nate. Ministère Amen, il y a apôtre Léopold, babimsi $15,000. Cité Bethel, il y a pasteur Moïse Mbiye, $14,000. Pasteur Moutombo, voici l'homme, église Nae, Azasuna Sekate, église Nekombokimi, $13,000. Pasteur Marcelo Tunasi, $12,000.
Philadelphie, il y a apôtre Dalo. Ou hasard d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'église ya Mokonzamboka Yemoko, il y a zora dim pour réclamer dim nae, Mokonzamboka qui n'a pas payé dim nae, il y a zora dim à Mokonzamboka, mais l'église est payé $9,000. Prophète Joël Francis Tatou, $7,000. ACK, il y a pasteur Mukuna, $2,000. Pasteur Dodo Kamba, les représentants, $1,800. Pasteur Mike Kalambay, $160. Prophète Denis Lessi, $28. Wale sali bambogo oyo bravo na bandeko basai na Nzambe. Toza parce que tout le monde pe na ngambu ya ba musulman, tout le monde peut façon ba s'organiser parce que le sambo c'est vrai, tout le monde peut ba s'organiser, tout le monde peut organisation pe na bandeko ya Nzila Congo, tout ba peut ba s'organiser ndeni ba on peut bazaka boyoka ni vraiment te tout le monde a mingi à part en 2015 ndé papa ebeli azoka ikanisi rosangisa bango kasiti le baza boyoka nti to yebite so ba s'organiser ndenge nini pona ba pesa ba ça fait ya bango mbongo. Mais pourquoi église kimbangiste ba pesité to ngi to ba pourquoi église kimbangiste ba participer ti na kati ya collecte oyo. Donc collecte oyo eza ilo na zolo ba yango. À chaque moment bandeko boyaka bandeko ba religieux bato basambela bata molimo tant oyo ya ko soutenir raté. Mais tant oyo ya ko réclamer kama kasi. Mais c'est vrai, tout ça le la pasteur Wale, ça tout ça quoi ministère amen. Tout ça le la pasteur Mutombo Vasilom. Tout ça le bango. To contribuer pour n'ambo. C'est vrai to ressemble là, c'est vrai molimo rosala. Et puis na pour ça na mona bandila Congo malgré atika biso na mosuni mais na molimo azali za sur makasi. Ne mona c'est toi pour tout monde bandika. Donc to pour ça na to mona na ngambu ya este banzoi. Na ngambu baluba na Kasai banzoi. Donc pour tout mona ba bloko nyoso force africaine to mona Force Congo, tout le monde. Et comme ça, bien ma casse. Tout ce qui s'y a pour l'autre, tout kutani lobby pour na basango mususu, tout koba toujours ko lobby la Congo. Tout sur le Congo, les lots par rapport il y a sécurité, il y a dialogue, il y a probabilité à dialogue. Par résumé, tout sengi était dialogue et ça entre biso et biso ba congolais. G il y a 5 ans na SCC, tout ça comprendre malamu vraiment té. Bazaki m'obligé de recoudre na nanga. Pona kimia to sur entre biso na biso poto benga na nanga wana na Kagame baza musika ya Goma donc to négocier na bango poso négocier na bango répétition au kota ba nanga musu ba botama ba créer sous rébellion et to vandi sto ndiko négocier na bango finalement boko ko avancer mkoloni to uta imba sima peve.